Salut na bino ba fidèle na biso ya Tala Lelo News 10. Bino nyonso bolinganga biso, bolandaka biso. Bozwaka ba actualité na kati ya site na biso Tala Lelo News 10. Oyo ya bino kande na loba ya bino Deborah Bwanga, votre journaliste na kati ya Tala Lelo News 10. Toujours ka na système ya ko informer, na système ya ko yambela bino ba star na bino ya ko lobela bino ba news. Donc ba news nyonso musical, ba news nyonso vraiment le lopé toza awa na la bouche autorisée. Il y a héritier Watanabe, yenda invité na biso na kombo ya Frasi, Dibaya yenda invité na biso otoko yamba otoko partager na émission ya lelo. Mais avant na bandana nous na yeto avant to sola na ye na pesi ba mbote na ye moko le mbokatier de la presse Julien Botalatala, maire boss Milambe la dinganga na bosanité mima wetu. HB Igo en Allemagne, Motema Louis Timba, boss impresario, Claude Ndomba Sinabosagnote et aussi équipe technique au bazo accompagné pour Tala Kaka Sambango Mboulou, c'est-à-dire que Sambango image Oyo Bolanda, pe mission OT, wana na moni bongo Daril Diwantesa, na si ma caméra parou, Wazali monter na biso. Kaka ndenge na lobaki au début de cette émission, va fidèle na biso ya Tala Lelo qui est aux na porte-parole, la bouche autorisée, il y a héritier Watanabe, Tozane Awa, na kombo ya Francis Dibaya. Mbote Francis. Ouais, Mbote na peu Deborah Bwanga. Donc merci encore une équipe. Il y a Tala Lelo News 10. Il y a Yemo le mbokati de la presse Julien Botalatala. Babi et puis na moni bongo Mère Milan. Babi Bela Dinganga. Babi Espace Bela Dinganga Shop. Bientôt na kin bozo ba adresse, ba coordonnées ma kambutu donc na pesi bango ba mbote puis na ba retiradien no ba otala biso vraiment bazake belé na moni bongo ba apocalypse chamasunda ya mère na biso Mireille Ileka na moni batuneti ba vient na biso Beliot Bondombe depuis Canada na moni batuneti ba dalimbongo na Chine bato vraiment ba soutenir na pesi bango mbote puis ba bon séjour na Emoro héritier Watanabe Motona Tembe le Magma la Cosa Nostra Totorina le maître supérieur ba bon séjour na Montréal na mboka ba Vieillot Mondombe donc na pesi mbote bisika zali quoi. Voilà, candidat Lubaki Francis Dibaya porte-parole, il y a héritier Watanabe. Francis Dibaya Toyambio Awana site na biso Tala Lelo News 10. Déjà candidat Mono Tangi déjà ba Julien Botalatala c'est que Francis Dibaya landara monaka. Votre impression pour na site Oyo Tala Lelo News 10. Donc impression Julien Botalatala maman na guerrier ti lelo moni aboyo dépendre pas moto a créer ma solo donc faut féliciter et puis émission nga liboso na koti la team wata to beta ngona Julien Botalatala côté langa chocho na parler pour azwara news baneni donc oiza deuxième fois na le Canada lelo news donc évolution à kitoko donc babi ba jeune il faut pas se prendre en charge yango sentir no héritier Watanabe à ce sentir qui déjà mature habiter le moment est venu on a kolongwa wenge musique à maison mais yango moni pe biso ba Francis Dibaya toi pembeni à la poluga ba tuneti ba Hervé Mwanza garçon de l'X ba Joe Modango qui casse paye ba ndimi go soutenir jeune parce que ba jeune ni ba to sembi masolo parce que ba vie ba omo na bango na ba âge ba repos na ba âge ba pension ba nini yango faut jeunesse simba masolo quoi. Donc, faut jeunesse Simba Masolo. Oui, Francis Dibaya porte-parole et pas ya héritier Watanabe. Tony Peto et Bana nous parcours na yo bando banda musala na ya qui porte-parole. Ah, parcours na lobela ngotro C'est pas na ngai no lobate. Donc c'est-à-dire que là msuk batum spe bazolanda biso bazotala biso na nubayo kangote to na balanda ngote. Na ute na bande passer leo biskap na yokola babulo ba TV et puis na yo l'équipage no au BCBG. Parce que pour le moment, on a terminé dans la team Wata pembeni héritier Watanabe. Parce que Babi retira derrière Makambo, retira dans Makambo l'album le plus attendu dans Abakoto, on a bossé. Na banda boulot depuis avril 2014, na banda masolo dans la team Wata. Toyega gato apporter moi un petit pierre pour que masolo vende quoi. Oui, na okiolobi awa
hein chez Watt eza terminus pour nous benga on terminus. Bon na ebi soute parce que na moni pe mamba musique yango neti mutayo suki sama solongo ya nango ata parce que leader ba twaza zela bi mezande ye parce que tant on a otala ba 2001 na ba double zénith le roi de la forêt a représenté ba musicien na to zu ba faire rigola ba JDT ba Seleo ba Bill ba Babindombe ba Lacoste série wana ba musicien msu bazalina ba bimite o lelo ba o le capé exemple ba me capé mbanga to le buto me un peu moins vérité ba musicien wana msu serana ba msu za obeta bale ba obeta ba Bill bazalina ba bimite mais serana déjà hérité Watanabe azaki déjà confirmé na double zénith. Je crois que Mère Nabiso Monti Kambina, Monsieur le Noir, Babi Moupandi à Général Rémi Ayos depuis Brazzaville, Babi Masolo na solo là. Donc, héritier Watanabe, l'héritier. Héritier za Mouto Atikana Makambo. Donc, Mouto peut zaro zelageno, aya osala 10 ka sala mouvement, zagi héritier Watanabe. Na ebi soute ce marambo à musique, banani suba obima, après héritier Watanabe, parce que Mouto zaro zela, akanga Masolo, l'héritier de la musique, Yende. Tu vois, n'est pas innocent Baloum et Simbate. Donc, il faut y a place Marambo Ezali dans la team Wata. Masolo Ezali, donc, on a un bakoto, donc, on a un bakoto, quoi, terminé. Voilà, on est à Bongo Francis dit bah, il y a porte-parole, il y a héritier Watanabe. Alors, Francis, il y a des choses à porte-parole, des fois, il y a des domaine moro, il y a moi passe. Déjà, en tant que porte-parole, quelles sont les difficultés où déjà, na part na yo, pour raconter à Bino, porte-parole? Bon, biso ce que tu as bateau na bandi na nga na wengete na quartier latin te menayo banda na orchestre ya bateau ba banda sika. Miki. Reprendre. C'est le to banda guiné zaï c'est RBT 10 kaliboso a bunda bunda po mambo simba. Jino pa bundi po mambo simba. Mais sikoyo siko na indi la team Watande toujours loka moi visibilité to kol sa visibilité to kol sa moi carnet d'adresse. Pas ces arageno biso boulot ba combattant ba bima ba voyage à poto ya rasute parce que ce ba voyage à poto ça la rappelle peut-être ton gato dimbe la peine à ma leader to beti ata moi ba tour en nord donc c'est pas facile et puis ba soutien eza sundenge zaki kalate kalazo mona ba to ba libérer ba musicien pendant un an mbaté au futa matolo e futa na monde ndule melelo soué romé chemin de fer ndenge loba vient na biso binadama donc toujours bundaraka podote ka face malgré c'est difficile. Tout bundara poto teka face tout ça la combo parce que vient moi pesanga conseil Gilles Mansa aipsanga petit fo loka o teka face yope batala konde batala ba rojenga ne batala ba mosaka donc fo loka o miteka ngoti le to miteka ga face na makasi ya batoneti ba Darius Akwala le mystique depuis Brazzaville Darius Akwala na ba madame Manuela Bakukas Manu ba otika bisote to ça la poto teka face. Quoi. Donc, toujours bundara, mais la difficulté est tellement ébélée. Et puis, la jeune génération, ils ont évité ce boulot à porte-parole et aux ala. On a évité ce aux ala parce que il y a boulot, il faut se sacrifice, na volonté. Donc, il y a un autre qui se sacrifie, tu peux sa volonté pour qu'un jour, peut tout lire, quoi. Voilà, quoi. Oui, avant tout, quand on a le solo, il y a retiré d'Aweza actualité. Hein, Nabino, il y a hérité Watanabe, comme je venais de dire. Donc, la différence, déjà, na part na yomoko. Nengo tambola pe babisika msususiko zapa wata. Différence, nini de ta part au yomona kite, koto ezaboué, kuna, eloko boué bande kozanga. Différence, c'est que non, les lots, on a continué la team wata, et ça, là, il y bien parce que. Toi na ba studio na le cas de tout le temps na lobe la retirada boze la retirada ba simonte kana Luanda ba Ali Matondo na Luanda boze la retirada bima donc toi yo lancé na single la liboso mais le 13 juillet et ça là il a plaisir de que ba to ba yamba ki bo wana et puis le plaisir eza sous makasi partout na le cas nzembo beme beta mbilinga koti partout donc ça là maman na plaisir différence na yo ezaka yango wana ndenge différence yango wana Babo qui vient en dostal chikanda donc va immortaliser na ben mo sentir non et ça l'a bien vers au milieu donc et ça l'avait plaisir ve mo commence à voir na WhatsApp partout de la nzembo ah bolanda libanga na ça l'a bien donc partout na le ka nzembo et beta veut dire que message yagi capté donc et là on s'appelle lango liboso on et puis félicitations encore héritier Watanabe na la team Wata Mobimba na boulot basali na ben mais là c'est déjà ba couleur et album retirada voilà quoi. Voilà, fidèle Nabiso ya Tala Lelo News 10, Waneza Bongo Francis Dibaya, la
push autorisé ya yemoko héritier Watanabe na pesi na mbote mingi na bato nyonso balinga biso bazolanda biso na moni bongo Francis Mubiala Nzila Velela hein Francis voilà Francis Nzila Velela na bosanité bongo Charlie Tamundele Eric Katembwe hein Neka Boliki maman na Karen Boliki na bino tout bolinga ngai na bosanité aussi Chanel de midi Deborah Bouanga na yeyo na bosanité aussi Henriette Bouanda. Alors tozongi avec notre invité Francis Dibaya. Francis Dibaya tongi to ebano li solo ya retirada. Awa déjà kuta vanga na poser la question mais mi biso déjà na li solo ya BM. Na sûr que na album a retirada des aka BMT. Si ko poani ni bobwa kino BM ezala msubo meki kaka chance bat ba mona kete botala nanu est-ce que ko simba te normalement to me quitter to bosser et puis la team Wata c'est une grosse affaire. Nous avons bossé tellement on attendait pas l'album mais tellement mutungi c'est les gars est trop. On va prendre batunet tika ka héritier au bang anet tika ka au bang biloko na terrain. To lancer moi na souka bem na sur les lots. To komi na ba 850 000 vues na YouTube. Je crois que Max c'était quand na Jet c'était quand na Brazzaville au contredire ngate ba Kerlin Kalouj ba Stéphane les Spirit ba trop connecté na net je crois que magam na lobby na ko cité donc to lancer gina bem en attendant album yaka parce que album retirada yana banzembo sogi banzembo wana zega mwana suka banzembo to embele ba Dieu merci Mbokani donc Dieu merci Mbokani nia unda ebi mpuku mabe mpuku asala et donc nzembo Dieu merci Mbokani banzembo neta ba Julia du Luxembourg ba mi bangé na nzembo héritier Watanabe abima na chant abima na animation te parce que les sons l'animation na talaku na ba talaku ba betela ba générique tolo il est tellement un bon chanteur yango alinga ki a confirmer na makambo chant ozo reprendre a confirmer na makambo chant be me bimi yango wana lelo est créé confusion totale lelo est bouleversé ba donner na ba hits lelo so koti ba boîte au koti ba lunch au sentir no Bernadette Masengwe beta parsi na oleka donc ça la biso plaisir il a déjà dimension et artiste makambo etali ba générique ba Brandon ba Kozardo ba plata moi qui ba oleka ba lobela makambo ba général ya ba générique mais héritier Watanabe balinga confirmer na makambo chant lelo rien à dire ben mekangi et puis ba zela les restes en tant que solo ba BM kangi po to moni pe na sur terrain a to ana banzembo ebele to ana mutu na biso kangi pe na solo peut-être ba mususu bazo banga po BM banda ko pesa ba date tika to lo bango po ba fidèle na biso pe bazo landa biso banda ko pesa ba date to lo ba lisola retirada ti lelo ezala rakete ebima lelo ngo to comité et obima jour intel ngo to moni quand même bobemi biso pardon BM oui bimi déjà hein siko lisolo ya retirada yemo ko album wana sorti dans aucun. Yemo retirada babulo esilaki déjà ben mais yake bouleversé na siriaki kuti banzembo musu na terrain mais ben mais dusoli bango parce que netika ko magi 3 lettres mo boega bango ne batu bakangi masolo na kini aura 3 lettres mais héritier Watanabe lettre HP a bouleversé à côté on a s'imposer. Ngolo balisola 3 lettres na to ko ba lettres. 3 lettres wana bah déjà avec Chris Bombat bah il 3 lettres donc bah Olivier Doumou mon vieux Olivier Doumou na bah bébé retour le grand manager bah ebi bah 3 lettres mon mekolo kanga netika moi musique à Congo héritier Watanabe moto na tembaye abi tena bouleversé bah donner on sentir no lelo sokoti bah bar bah boîte rien à dire ben mais kangi tout le monde est bilingalisé héritier Watanabe bah utagi bem azagi wana show et les gars qui bien à Atlanta. Et là, c'est quoi au Canada, donc juste quoi pour na show, ben mais déjà sans album d'abord, on a fait des concerts, on a fait des voyages, donc bah contrat surtout boyagi go beta parce que retira des bima gité. Tant on retira des bima, marambo pas si payer banda. Je crois que Sœur Nanga Lina Chiswaka, ami parfumeur na Brazzaville à contredire ngate madame Lina Chiswaka, ami parfumeur, bon guérison Bessika Zali donc ben mais sali maramnango et puis yebeleza ko ya so disque bimi bon comprendre quoi. Na kati retirada est-ce que héritier sali pe ba featuring na ba musicien mususu comme ba musicien na biso a ou étranger ba mususu ya libanda. Si. Ba featuring ezali parce que tu travailles dans maison de production au eza mais c'est le producteur créateur David Monso aza na label né au Boom Music baza en collaboration na bato because ba featuring ezali tout ça les featuring morona
Fababi, Aza jeune rappeur français, Abimi Mikolo en rage fort en France. Tout ça les Souna ou Ali Sek. Frère Nabiso moi Sénégal, Outarobet à Bercy le 4 juin. Tout ça les Souna Dibi Dobo, jeune sénégalais. Et puis featuring Ezana la team Ouata. Tout bête Nzembomo à Betifo. Featuring héritier Ouatana Bena Jakilov. Yannick Toubarange va intervenir. Diego Milito va intervenir. Moukouissa Mazono va intervenir. Donc tout ça évolue bien. La team Ouata est bête disque bandeliti souka. Parce que l'album Aliboso, Batumisu Babangara. Au moins, on a salué au groupe d'accompagnement. Qui au soit frère, on a besoin d'un pote pour bailler battre bango poids. Babanga robet na orchestre na bango parce que mon année c'est au Simbate. Héritier Watana be comme état motona tembe. Andimi va risque à recruter mouvement. À betina bango va concert amener naissance album et puis là bango va tout bayembi album. Bango va tout bayembi BM le lot tozo ka donc coup de chapeau encore à Héritier Watana be ba featuring ezali bazilara ba on a dit ba comprendre so disque bimé. Voilà, tout bête dans l'isole BM. BM est allé me sous chanson mon con. Oh, là monsieur Koti et yepé tous vu la résultat d'engue to monisiko likambu ya retirada weza album. Na kata retirada non tous en a combien de chansons? Normalement maximum tous en a 15 titres si je me trompe pas. Parce qu'ils ont album na biso liboso photo bimisa CD mon gros pour faciliter. Bato bayo kabiso. Donc tout ça là peut-être maximum mais vous a 15 albums. Mais Banzembo va featuring, je crois qu'il est dans téléchargement, dans Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, il y a un téléchargement. Donc, tu as ça CD, on a DVD, album, on a CD, on a DVD, il y a un clip tout. Donc, c'est la retirade dans la mi-octobre. Tu as Gimbo, ala Mosenzi Nablé, Maradiko, Nabadiko et Londa, les quartiers d'abord depuis Brazzaville. C'est la retirade, l'album sort en mi-octobre, un seul CD quoi. Pour ceux qui retirent des Simbi, il faut tout le bélango, pour battre sur l'andabiso. Ceux qui retirent des Simbi, l'aiment sous dans une BM au Bobimi, ça qu'est un zembo mon con. Où est Zoya, où est Banzembo belé. Pour na bino moronan, bon mon andengene. BM go tout moi na souka. Moi na souka, et sali magam na bon Banzembo net à Betifo. Babonde là, auto embele Jires Kembo. Banzembo ba Dadi Kimberni, Banzembo ba Trésor Mpoto. Donc, Banzembo, tu es maître Zéfi, il y a mère Antouf. Na habité Sogi Yalo Mambo ni les bergers de la Sapa au contredire na ba Christian Mali la immorta. Donc, bah déjà, bateau baga bandou là, so ba déjà extra ba chant, il y a que des meilleures mélodies. Donc, il y a kabilo quoi, betala héritier watana bena no arupate et puis ben moi il y a musique qui m'a roté tout embi bêtise au finanga boye matisa nga boye kitisa boye. Et bon ni clip, et bon clip na bino. Tout le bel sur la clip pour tout le monde a peu batu. Ba série moi senga ke ba katango le kalisu te pour ata boye mbité mais ko clip na kati tango bosali ya ngeza kindeni. Donc Dédé Matende dans Londres na Olga Nzanza batu bana poto ba yebi non clip wana normalement clip wana tonga tout ça la version ya kin. Mais bah mindela because musique bah binoté héritier à musique à aussi la musique internationale. Yango remona ki clip yaki et senga yeno il est kana censure banini mais nous on fait du world music tout ça la musique commerciale tout ça la musique engagée té muta aussi la pe moi clip à côté YouTube. Il faut pas monsieur CP là quand même. Monsieur CP là moi décoration moi nini. Aux autres points y a un gravité tout le monde a ba clip à Lil Wayne les caca ba fille sexy. Ba clip à 50 les gars na ba chaîne na biso les gars peine à moi mais pourquoi pas biso ba na mboke les gars tu vois donc nzembo on a un message mon chanson éducatif la musique intelligente voilà quoi donc clip ça va mindele ba to ba décider qui clip anezaka ba biso ba to tala ngote ba américaine et ba binta diaone l'américaine na ba apocalypse bela ba otala ngo ba donc héritage oui donc ba idole na ba to ya international quoi il y a comme ça l'année le roi ba Lil Wayne il y a comme ça l'année le roi ba Chris Brown donc tu envisages à ba américaine je crois que ba Yannis c'est bara les gros faut azo fêter 4 ans à boîte naé ba contredire ngate ba tuneti ba honorable Romy Oyo na ba honorable Roland Kabab Mbwala ba Dr Kinkani na ba DJ Socrate na Chetemba ba contredire ngate je crois que madame Jolie Bongo na Luxe Magasin. Voici le clip de BM qu'on a fait, qu'on a réalisé, qu'on a mis les moyens. Et puis, le clip pour Eroya, ils ont plus dangereux que BM et le Balangon Dombolino. Le clip pour Eroya, ils ont mabé ma casse pour les BM. Donc, le Kaka moyen assuré en haut parce que, aimé au Laï, restaurant Le Matinium, dans le plateau de Brazzaville,
na ba Roger Ndonga les colonisateurs ba soutenir ba ibi retirada sa pas sous sa casse retirada sa pas sous sa casse kovo ko soit kila na beach de Brazzaville na ma mari mère ba moyen ba mère à 12 balles na CFA ba ibi retiré watana ba yemba bêtise c'est depuis ba amour vrai ba gimale là ba par amour ba confession intime to yemba na biso bêtise c'est bas à la pio côté kuna non bêtise rosalate quoi donc bas na bango patient retirade quoi. Voilà, tout comme la biso pe ko koma ko chité na émission na biso ya lelo. Alors Francis Dibaya, tu vas retenir nini pour y apporter parole, il y a mon hérité. Tu vas retenir nini d'abord pour la date Nabino. Est-ce que cette fois-ci pour y a tout autre BM, au moins la date ça va comme les sous mais biso sous na titre mon sous au lieu de sa chanson nyonso. Est-ce que cette fois-ci quand même beaucoup respecter parole Nabino ou tu reçois nzembo moko les sous bo meka les sous chance pour te éviter sori bozo lukanini to bozo na posa nini. Donc, je crois que Papi le roi formé la souka bilanga héros depuis Maroc, na José Ndombe le showman, na Doma Kisuki di bazala na bango pio que album retira des obima. Donc Elvis na première et babi maison d'échange et kangé ma solo Elvis azalane pio que retira des obima na mi-octobre. Tant que Francis Diba est lobby, c'est la bouche autorisée de retirer Watanabe. Donc dans le mois d'octobre Magamutu a posé. Je crois que Bavinanga Dostal Chikana Alison Kavasala, l'album Retirada s'est confirmé pour le mois d'octobre. Donc mi-octobre, pas là qui Gobima. Je crois que Francis Djene, vous allez satisfait. Bavinanga Ange Pongo, on a Fiston Luba qui vous allez dessus quoi. Voilà, mot de la fin pour aussi Sanabiso et aussi quelques mabanga tout ya batuna yo quoi pour clôturer mission Nabiso ya lelo. Mot de la fin Zaka que non. Mon boss héritier Watanabe a Kouya Montréal depuis lobby ana mabele ba fi na biso Elliot Mondombe na mabele ya Zizi Boko China ba Claudel la merveille. Donc azawana pour na show Mongo lobby le premier et puis à Rozon à Paris après 3 jours. À Rozon à Paris, azo ba fiche aya au Kitakin pour na préparatif il a sorti album Retirada. Quand ça moi déjà na traversé pour na Brazzaville na okende Brazzaville pour na promotion kaka je crois na olekana DRTV lobby samedi na olekana chaîne nationale dimanche donc bana Brazzaville na zoya Steve Hussein et papa na Isaac na Kevin na zoya déjà Brazzaville pour na promotion ndenge ezala kaka Facebook ya mokonzi ezali héritier Watanabe officiel waneza page Facebook héritier Watanabe morobo aimé yango et puis chaîne YouTube na ezali héritier Watanabe place ba okuta ba clip nyonso ya retirada sur album ebimi Instagram neza héritier Wata officiel très vénef à la fin nga Facebook na ezali Francis Dibaya officiel pour retrouver ngai quoi na pesika bambote na Dani Chandu na Ben Ngombo Japon depuis la Chine na Bosanité Ingrid Sambo, na JP Malapet depuis Pointe-Noire, Jean-Jacques Makalebo, Pichou Kiala depuis Brazzaville, président Papson à Brazzaville, Christopher Manzanza mon ami, Michael Durand et toi 7 étoiles depuis Brazzaville, Sheina Okunga Poso Obama, Bartel Yorobonazoya, édition Foulangenge Musique, tout solo la pour la distribution et album Kota Brazzaville, Prince Iliang Akoso, Salon Mat Coiffe, na Poto Poto, Espé Moudouaya Maman Ministre, Gina Chilanda. Na la reine Chouka depuis Brazzaville, Diezola London, na Bossani Yote, Domaïk Kisuki di Dédé Matende depuis London, Olga Nzanza na Bossani Yote, Papi Blaise Moukwa, je te salue, Dani Baramoto, Boss Moukuna. Voilà, bao Bossani, bao sama banga na bango na kata retirada. Binta Diaoune na Gigi Raveto, Destino Lacostino, na Élysée Moutouingal depuis les États-Unis. Campbellisation, kit complet. Voilà, tout comme la biso na souka ya émission lelo ba fan na biso nyonso ba fidèle na biso ya Tala Lelo News 10. Waneza ki bongo votre journaliste Deborah Bwanga o ya Yambela Kibino, la bouche autorisée ya héritier Watanabe na kombo ya Francis Dibaya. Merci de partout au Bolandi biso. Merci pour la confiance na bino pour la fidélité na bino. Wana na pesi susu merci mingi na mère Milambela Dinganga. Ba fan nyonso ya Tala Lelo News 10. Merci na HB Igo. Na bosanité bongo mon papa Bijou Beleza, garçon suisse, hein, garçon suisse moi il bien swag, hein, vrai chanteur na biwana selon ngai quoi. Na bosanité bongo trésor poni a prêtre Guy Gelé mon ami personnel, prise cancer na bino tout bolinga biso bolinga site na bino Tala Lelo News 10. Surtout na ba onions bazola na déjà sikoyo, na bisi bino ke bo s'abonner. Quand de bozota la wana bomona côté ba komi s'abonner donc cliquez wana ozala s'abonner déjà ou bandolanda be mission na biso bandolanda Deborah Bwanga ou bandomona ye moko le
mbokati de la presse Julien Botalatala. Donc comme il a besoin déjà dans souka, na pesi mote na Daril Diwante sama boko trépied. Hein, parou na montage, bino tout ba gros bisous na bino bions bolinga ngai bolinga site na bino bolinga ba journaliste na bino. De gros bisous tokutani bongo na numéro ya sika.